changer nde chauffeur mais moi tout etikali moko ba changer commandant mais ma sou etikali moko biso nyonso na bino tokazaki nini soki opposant moko aleki changement total au contraire tu sais que d'aleki mais mboka na blocage moko plus que Kabila. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité plus que Kabila. Un, circulation en mbongo zo circuler. Deux, salaire à bateau foot matin. Trois, eloko moko zo simba ezate. Toyebi est-ce que tout ça qui va voter yango, il y a sentiment, tout y a sentiment. Pourquoi changement ça le matin? Kabila za motema mabe. Kabila aza wana uniquement pour bloquer Congo. Likambo eleki na Congo et ça na Congo Brazzaville. Sassou Lisuba. Sassou akei na mbongo nyonso. Sassou akei na économie nyonso. Sassou akei na mituka nyonso. Lisuba zaki moriban avant que suka babengana ki Lisuba. C'est que dit soki to sanganité congolais nyonso. To tika ba discussion ya pam. Le pays est toujours si en otage. Pays Kangami. Hein? Dans un Kabila, quand même tout le monde va pas sur le lobo été. Et là Kabila akei tu sais que dit à côté mais blocage tout pourquoi Kabila akei abimisi mbongo nyonso ya réserve ya banque centrale. Même pas papier ça comme mbongo akei nango. Tu sais que d'accord tu on a cause mbongo wapi. Hein? Et puis na ba élection ba mbutu tato bazon dimate. Ba sanction e paille. On m'a dit que mbongo quelqu'un na passe. Hein? Akei premier ministre ko la pongi wana titi si la ki abimika na pongi nae. Ba longoli pe ba tie mozito. Siko malamu ni apesa. Kizenga apesa bato bourse te aki premier ministre. Kizenga sai abongi tanzela morote loko morote. Azai premier ministre asali lokoni. Au moins ta mozito mo da futi te ba nyongo ya biso na banque mondiale. Kizenga futa ki yango te. Siko vous souvenez mabela bino ba congolais. Ata motasa eloko te so akufi moto wana nzambe. Atonga kilola, atonga ki paradiso mais ba bien na ye asali to moni yango te. Hein? Atomoni yango ata mukete. Et soki kizenga akufi to baki nzambe azo sukola ba tia politicien tout bazo kende. Hein? Kizenga akufi mo te Herode pe akufi ndombasi. Un grand professeur. Akufi pe. Hein? Nakolo ba quand même na ndombasi. Tango apona libération ya Congo, bango pa libérer Congo te parce que ba yakinde kolonga Mobutu po ba kotsa ba Rwanda. Hein? Il était professeur, il a fait poto, il a fait bongo, il a fait mindoki pour babenga Mobutu. Mais pas les banduma c'est pas ça le connaît. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Brazzaville, c'est votre chaîne Vision Plus TV, chaîne où on a en temps réel quand le bakayo la patron na bela dinganga et pourquoi pas à toi Raphaël Walkonko mon boss. Je dis merci à toi ma pasteur Tutu la source, maman Abbé, maman Nalison na kata Londres, papa Ambroise Kiesi, Zola de la Cruise, Mukunda Bazombo na kata Suisse et pourquoi pas Ayemoko Salon Bercy chez Jackson, non? Maman Elisa Pedro, je vous dis merci à vous tous. Vous pouvez se rappeler sur moi, soutien moralement, physiquement, financièrement. Et pourquoi pas à toi, Galor Bello, qu'on a kata France. Je dis encore merci. Surtout, soutenir Bisso, pourquoi pas à toi, l'impresario Claude Ndombasi, na kati à Londres. Le Lobanakin, quand tu es Sarabino, tu es là, numéro ya bien, numéro ya Sika. Le na poussa n'est pas, tu es bien, prophète du peuple. Il est au milieu de l'église, au milieu du village, c'est lui. Donc, c'est comme autant de prophète na kata Kinshasa, autant de parmi nos repères. Bonjour, prophète. Bonjour, maman. Nous, Zambia Pambolayo, tu changes ma caméra, quand tu vas dans Zambie. Pourquoi tu vas dans Zambie? Zambia, c'est ce qui toque au boye, il faut que ça y est. Mingi bana beauté aux anangote. Namona bakizenga mindele abizenga batamoyini esoki nzambe bimisho bezangolo ya nzambe photo bana na ye nzambe mobongisi na nyonso na pesi chaîne yo maboko na yo tikaite to bandi na yo to basukisa na yo ba nyonso bakolanda kolo molimo ne kota kati na bango to lo ba vérité rien que la vérité pe molimo na nzambe za kati na biso to bebisi nyonso na bokeseni nyonso na molimo ya ngoto bobo nyonso na molimo ya poloso pisolo ekenesika bikauki nyonso na milimo ya bato ya Kabila o bazo landa kati sekedi sima Matthieu 10 verset 1 eza nit sans effet to bengani yango kolo kimi ya solo eza na kati ya Congo pe Congo eza développé na kombo na Yesu Masiya amen. Mama nzambe pambola yo penza makasi ndeko boye na pesi mbote nanga na kati na ndeko oyo tobengi ye Usama
na kati na États-Unis d'Amérique nkolo apambola ye tobengi ye elingoma jogo na kati na États-Unis d'Amérique nkolo apambola yo pe topesu mbote mingi na ndeko na biso Kennedy Mbala oyo abimisi nzembo na ye musicien mokili me totina maboko na ngana tobondela mpo na ye parce que eza chrétien motu moko chrétien me esika mokili aye pa na nzambe apambola ye Gila Kipito na Suisse nzambe apambola ye mpe kolo azwa lokumu topesu mbote na Gauthier Bele président des présidents oyebi yango d'ailleurs alobaki il faut nazwa numéro na yo bozani na contact parce que ekosala malamu parce que ye Dutch Mart eloko pamba oyo babenga livre sterling tcha na maître ZBD grand maître Mercedes na kati ya République démocratique du Congo nzoto muke me bongo ebele donc même c'est donc pola ndenge nyonso na 2 secondes azobimisa yango oyo batikali bazila sima so bazisima te bakpolo lolo pe. Je dis merci à toi mon vieux Rémi Bobois et pourquoi pas à toi. Quand je parle de maître ZBD, je te vois mon confrère. Pourquoi pas dans ce même billet, ce besoin mon habit souffre vraiment de tous aboués. C'est pour y mon machine. Je lui dis bonjour Olivier, mon confrère. En tout cas, pour fête Ngefa, quand on est dans le bar, les lopenza, toi qui est dans un dengue, penandenge, ma camundenge zoli kana, dobi ta penande solo à temps réel, ma camezo kana kati ya ville à Kinshasa, la capitale de RD Congo. Dobi ta penande solo à vie sociale. Sur la vie sociale, il y a des Congolais. Apparemment, rien ne change. Rien ne change. Tout est battu. Tout le baki que régime Kouya pour président Sikale Rakoya ma campagne Sikekouya. Apparemment, rien ne change. Ma campagne ma B, insécurité, économie, ma B, non surtout ma B. Donc, et là, comment tu dis pourquoi? Donc, changement, ça non le côté, ça non le côté comment? Bah changer des chauffeurs. Mais moi, tout est très limongo. Bah changer commandant. Mais ma souhait très limongo. Biso nyonso na bino to kazaka nini soki opposant moko aleki changement total. Au contraire, tu sais que d'aleki même moko na blocage moko plus que Kabila. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité plus que Kabila. 1 circulation na mbongo zo circuler. 2 salaire à bateau futa matin. 3 eloko moko zo simba ezate. Toyebi est-ce que tout ça qui va voter yango il y a sentiment, tu y a sentiment. Pourquoi changement ça le matin? Kabila a monté ma mabe. Kabila a wana uniquement pour bloquer Congo. Les Camerounais qui na Congo et ça mena Congo Brazzaville. Ça sous l'Isuba. Ça soit akei na mbongo nyos, ça soit akei na économie nyos, ça soit akei na mituka nyos. L'Isuba zaki moriban avant que suka benga na l'Isuba. Et ça politique que ça l'ami parce que Kabila a binga la longue président. Yo remplacer ngai. Atiki Kabila atiki Tshisekedi liberté. Atika dit coup constitutionnel moto nomaki ba juge wana ezaki Kabila azu 350 députés atika li Tshisekedi azu ba majorité parlementaire atika lié ba pouvoir nyonso esalaka na maboko ya Kabila c'est pisanga Tshisekedi akosala ni Tshisekedi akosala ni atika président il règne mais ne gouverne pas parce que na carte de démocratie ba loi nyonso mibeko nyonso ebimaka na parlement dès que Kabila kuna FCC président parlement ko bimakuna na Sénat président Sénat akobima kuna na kati ya gouvernement premier ministre akobima kuna et pas Kabila yebisa ngai Tshisekedi soki to sangani te congolais nyos to tika ba discussion pam le pays est toujours si en otage pays kangami dans un Kabila quand même tout le monde va pas sur le lobo été et là Kabila kay Tshisekedi à côté mais blocage tout ça pourquoi Kabila kay abimisi mbongo nyonso ya réserve ya banque centrale même ba papier ça mbongo kay nango tu sais que d'accord tu on a cause mbongo wapi et puis na ba élection ba mbutu tato ba zone dimate ba sanction epai on moni que mbongo quelqu'un na passe est-ce que pour mbongo elonga na passe ndeko na ngai il faut congolais so à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tout mbongo na passe rien n'est changé au contraire passe matin de sous. Et quand tu parles de la sanction, tu as dit qu'on est un vice-président, Benoît Luamba, on a président de la Cour constitutionnelle, un vice-président de l'EP, on a ex-président de l'Assemblée nationale, comme il y a Obemina Kubaza interdit, donc il y a tout un endroit aux États-Unis, suite à la corruption. Et ça, maman, il y a un président. Pourquoi aux autres na bateau l'Union européenne a sanctionné qui bango na crime contre l'humanité, la corruption exagérée du vol? Olingi ba longola ba sanction na bango ponani.
sanction na bango moto yo sakozwa minduki akoboma akosala o tokoyokana bakolonga ba sanction impunité ezalaka na justice te parce que être humain il est chef devant Dieu ozopoma ba millions de millions sikoyo ye na parlement oyo ya molimo ya bango ya ngotobobo parlement moko ya milimo ya ngotobobo otie bango milimo wana alors baju ba loi pona ko garder yo mais peuple bakufi Rosimu Kendi bakufi Rosimu en tout cas lelo inene ya Rosimu Kendi montadro ba chebeya beaucoup de millions de gens donc batika pona ba corps na bino non et ce qui impunité dans la mboka ce qui justice ça mosala nango te mais justice internationale ça mosala nango non yami balé pourquoi balobi nanga balobi basengezi président coup constitutionnel oben na ebele wa parce que bazwi mbongo na ba corruption moko exagéré mbongo bazwi wa à cause de l'élection oyo Kabila na batone ba pesi ba mbongo ebele ba bimisa ba faux ou ba bimisa ba faux résultat yango ne paye yango ezali sur on otage non prophète c'est bi ko lobela ka peuple bien sûr que oui batu bazolanda biso malgré Kabila na batu na ye basaki ba corruption mais bon bazaki na boule que corruption na bango ko sima pona Shadari c'était pas prévu que Félix Nabi mais alors si Félix ça bon le peuple muta voter et non que ba nommer maman soko zolo babwe moi j'ai suivi na landi ministre ya justice tamwe mamba alobi boy toko kanga batu nyonso na moto moko na prison te pourquoi Kabila nani Tshisekedi Félix a la limite na c'est nous qui l'ont nommé alors bien on a tué abi biso net nommé abi ya CV banquette ba caméra basaki yebsanga oyo bakangi nani gouverneur banque ministre ni bakangi Kabila le père kuta kota kia bandi ko kanga ba bemba bandi ko kanga ba ministre Mobutu bazalaki na prison bazo sambong tout na no changement saimi ba bandaki bakangi nani alors na kondima tamwe mwamba ozomona yami balé na landi général oyo abengi Raus alobi boy il faut Tshisekedi Raus non John Lumbi na landi John Lumbi alobi boy il faut que Tshisekedi a respecté Bakor. Au cas à dévier Bakor, on va mettre le pays en fait. De quel accord parlez-vous? Mais tu as évité. Et là, on va signer, tu as évité quel accord? Et là, on a monté français, quel accord parlez-vous? On a dit quel accord parlez-vous aussi? Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Je ne sais pas moi. Alors, Bimi, c'était pas signé ma baie. Il y a un moment où on a batamayen. Bana ba instrument, ba ordinateur. Ba mona qui était battu, on a ba ben. A sali ba loi pour protéger. Bah voleurs, bah malfaiteurs, bah sanguinaires, les gens de sang. Hein? Et puis, il y a 4 mois à foutre bah député. Hein? À foutre bah député national à Bangote. À quel Bangongo. Et puis, na plus de ça, à Bimis bah résultat mon forfaitaire. Bah nommé bah député qu'on nommé na bah sénateur. Il y a un mindele, bah pèse bah sanction. Tant qu'on m'a soso à vivre bah maman zawana, mboke ko tambula rabu. Mon Dieu, sont corrompus. Quelle sorte de mboka? Mboka de faire la bino kandengo. Tu sais que d'accord tu vas gérer bango anate. J'ai affronté na kota nango te. To lingi mboka ya punga. Elengi. Mpunga na mpunga. Le quoi de Kennedy. Mbala lobi. Disque de la mpunga na mpunga. Et ça l'elengi. Ce qui boite, ils allaient passer mingi pema wa mingi. En tout cas, très cher internaute, quand tu es Sakabino, ça c'est prophète du peuple, prophète John Ngefa. À répondre à la question, surtout tout en tout cas, et quand on parle que Bakangi Bambo, on a ba banque, Bambo, tout le monde a la circulation, le peuple continue toujours à souffrir. Entre-temps, un de nos hommes, un de nos grands dirigeants, à Autobala, Moissinae, à Honoré Moissinae, n'a évité ceux qui te ébissent selon surtout quand même, tel qu'on va bombarder la Kinshasa. Bon, au moins, quand même, on a bali Moissinae. Président Kabila balaki maman Olive, toka ils sont mbongo wana te. Hein? Et puis na pouvoir à Kabila. Alinga ba mabozo ba mingi ça le matin. Parce que un homme d'état a une valeur. Un homme d'état doit représenter une nation. Un homme d'état a un modèle. Mais à lire bazo mema biso. Eza lire moko to bengi yango ya pelengendu. Hein? O to bengi à lire moko ya toiboyi. Kabila a sanctionné Kamere à cause de trahison. Pendant
10 ans Kabila qui n'a pas soutien. Mais le ministre Moussouba Bouya qui n'est pas Kabila. Les loyaux Amida, moi si Ajibé, abota Ajibé Banamisato. Amida wana, tant que Ajibé, mais tout le monde qui m'a cando Ajibé l'accès à divorce au coup constitutionnel et pèse yangote. Non, Ajibé Banamida légalement. Nana ebisa ki yobo. Nana ebisa ki légalement. Chiba yo aussi monta balé légalement. Toko na vie privée na bangote. Pourquoi ba kabela na Amida? Pourquoi? Parce que Jiba Muluba, ba respecta ba coutume na bango Chiba ezo laksani. Moi si akoki ko beta makembese joba na mobali mususu te. Soki abeti mobali akufa 6 place ya kufi ya kei. O babengi yango nini? Babengi yango nini na bango Chibau. Hein? Chibau. Hein? Pourquoi Jiba boy na Amida? Jiba lingaki Amida mingi, soka zaki mongala mais Jiba ki na Amida ko limbisa ye. Mais Jiba Muluba alanda coutume na bango. Mais na loi congolaise obike so bana bali 6 mois. Obali était. Donc obali na 6 mois, moi c'est officiellement. Hein nanou. Soka porter plainte la rete. Bokanga ye. A dédommager yo. Oyibi yangote. Alors hier lettre nini didi kino ko bala na $100,000. Alors yobi pe Jiba bala ki dit que pourquoi nous dit mais mabe? Hein, parce que aujourd'hui m'a pas de mon koboye, ya mabe pourquoi? Non, il a parti, là comme tout le monde que non, j'ai pas qui na Amida, et si comme mais à quoi qu'il peut que bala la bon te ce que qui non ben. Abala ki Amida. Mais c'est toi qui me l'apprends, moi je sais pas. Moi je t'ai pas ta français, tu pas bon na français na bino. Et yom tozo yebisanga. Français, ma français. C'est Kabila ça na français. Hein, yom sanga français la koni. Ozomon, yami balé. Didi kino na ko bala Amida na $100,000. Na $100,000, lettre nini qui n'est na justice parce que lettre à divorce il fait ça à l'état na église dans mon yangote. Caméra yé a récupéré Amida na $150,000 50 vaches. Ma yangoni basukula Amida ni. Et pourtant Amida bot na jibe bana misato. Abota didi ki na bana mi balé. Ako bota pe na caméra moi na aboti na caméra. Hein? Ayo bota suna kamera. Mwana ngope nazo mona elongi ya batiango na ba télévision wa to ya lokuta to ya solo elongi ya kamita. S'il vous plaît prophète Ngefa et la télévision. Au moins ma comme tout ko loba boba ko la na mbangu nga za na journaliste na saka msa. Mwana o susu nani Amida boti susu na kamera. Ozo mona ngana tie yango. Ata longa tata ne ngana tie yango parce que so di bible so ngana tie yango. Ezo nga ba reso so mona ngote. Ngana tie yango parce que besango di bible wanga okola face ya sango bisanga papa. Ozo nga passe ko bisanga ngamo na tie yango. Oh. Yo ba kamazo ne kana na réseaux sociaux yo lo bateyo ba ngamo ta tie yango. Hein? Batie kamitatu batie Amida batie kamera. Hein? Na mona longo ya kamitatu. Hein? Elongo ya kamera te shonga mta tie yango. Oh. Baka mosubo lo baka mona ka tengana nga batute. Eza na télévision batie na internet balanda yango. Tozo lo baka to lo kuta maramu nzambe motayebi. Motayebi baka mona bien mama emoko. Hein? Ozomona. Alors, tu te kena no kuna. Est-ce que après ça qui doit être un divorce? Mais que dit la Bible Matthieu 19 verset 3 à 22? Batuni yesu pour éprouver. Laquelle n'est pas chrétien. Ami dans nae, on benga bango ba pakistanais yo, ba benga bango ba indien. Hein? Ba moi ça me judaïsme. Mais caméra chrétien. Parce que moi c'est dans la mobile. Hein? Balobi yango batuni yesu. Est-ce que ça permis moi si aboye mobile? Mobile aboye moi si na motif isongolo yesu habité. Mais Moïse habite na biso comme mon canal pour répider abi pour incrédité abi na motem. Mais yesu répond de bango. Okoi ko boya moi si na yo sauf l'adultère. Mobile pas ko boya moi sauf l'adultère. Okoi ko limbisa ye. Pe bozongi libala. Mais oya bali moi si. Aboy libala bali mobile mosusu. Donc mobile aboy moi si abali mobile mosusu. Hein? À commettre adultère. Et ça a été à 100 ngombe ya kamel 50 ngombe ya kamel même 150 000 n'a pas fait très belé Bible biso ezali adultère n'adultère. Galates 5 verset 19 elobi les œuvres de la chair sont manifestées: impureté, ivrognerie, excès de table, divorce, makembe c'est joba, ivrognerie. Ceux qui commettent de telles choses n'iront jamais dans le royaume des cieux. La Bible est claire.
L'impresario Claude Ndomba, ça veut dire que tu n'as pas Kembese, la Saranine, la terme et la bino. Ma Kembese. Yango. Non Kembese. Yango yo Kembese. En tout cas, ça c'est John Gefa. En tout cas, en tout cas. Congo na Mongala. État Lyon na ko changer parce que na Mongala na ko changer te yo tu na yango. Yango wana. Voilà ma Kembese wana. Yo tu na musuni. En tout cas, très cher internaute, je vous dis encore, je vous rappelle que nous sommes là chez Yemoko, les prophètes John Gefa. Et quand on parle de Zala Loko là, il y a Kamere, au PCI conseil. Dans ma cambo ou salam. Tout dit que non JB parce que JB a lobby déjà et ça les loroté. Et ça est loco. JB c'est loco. Concernant la personne à JB, à longo la métis wana. Il est beau, élégant, hein, moto, mon zamba bon saka moto ka ndengi wana. Ina obatan pam pam. Maman basi pas bon saka bato. Oyebi soki na mwasi, aboyinga mwasi akitoko na ningi anjuluka abeba asam. Mais souvent moi nazoka mwete kwa mida eza somme. Mais concernant la personne à JB, atika la célibataire te. Que c'est la koufa qui ne loko. Et ça est logo, que ça a finger que mouté mes bébés bachepi. Que ça n'est plus là. Ne blague pas avec la femme. Hein? Moi si pasaka na été sur loko yo lingi, pasaka na été. Ozomona, moi si personne lingi mobile ne pasaka na ngote. Abala Suisse. Oya zolo mosongo. Oya miso ya blé. So que bête, on va mouette. Parce yeye et puis fin histoire. Alors on a mis ça comme dans monde. Mais so ici ba te ka boy za souffrance. Concernant la personne caméra ça subi donc on a été. Et dans bala souka ça parce que ana maman bana na ye divorce le salemité. Hein, ce que tu vis ka basi. Salomon azaki na 1000 femmes. 700 ndako 300 ya libanda vie na ye beba ki akufaki. Basi ba bomaka bato. Hein? Hier comme pibeta mokolo. Caméra salia. D'ailleurs caméra tant azaki présent assemblée. Azaki na 24 communes 24 femmes. Surtout comment tu vas manquer mo so comment ta 50 80. Ya banga prostate. Prostate bien prostate na mangundu. Ya banga mangundu na prostate. So ngale grand frère ya caméra. Asuka na so ka mida ke parce mida so ki roi prince roi Arabie Saoudite a 1 milliard 1 million 500 000 dollars bala à aucun. Moi c'est moninga te moi ça dit que non moi c'est pas JB. Na lobi mabe akoko ba ex na ex te et donc on est pas si ba toli mabe obi siko stock mina kin soki moi ça sakana bi caméra na ngaza moi ça bi amida a lugale caméra na est-ce que là nini boboti si yango na moral la carte ya coupe boboti moral nini éducation to pesi yango soki là ko malamu ezali nous applaudissons soki là ko mabe ezali non to condamner yango pour mbala sima et ça quoi modèle te. Encore mal, on a remarqué bien la présence de Kofi Olomide. C'est là qu'on dit tout le bateau qui a hérité parce qu'hérité avant même sous l'équipe. Mais tout le monde qui vient présent c'est un grand mon père on a quand t'as fait voilà. Bon, mon père a allé monter un conflit. Ouais, puis papa il m'a dit ça alors Congo hein. Nabi président. Musée. Est-ce que vous voulez me Kofi Olomide? Nazaki na pasteur d'idée maneka Rémi Bobo, nazaki na pasteur Fiston. Papa ouais m'a bête tout le nez pak bi na ko limisa même diable na ko limisa Kofi Olomide. Pourquoi? Alors bi Kofi Olomide a salé ma be banda et bandelité souka vinaye. Olaninga a bête bina to lo pak so kaza na vie na ko loba ngo. Papa bi au moins a dit misa diable na misa Kofi Olomide. Kofi Olomide a monté ba problématique. Hein? Alia, oh moi si na soka yo ki lelo yo, didi ki na bali ako sepela. Ako sepela. Eloko dobi galata si dobi, c'est que l'homme ra semi moissonnera. Eloko ça la moninga ko ça la paye, ako sepela nango. Hein? Ya zo ke mais ya ko fi ba bin temboti. Nyama ya bandal. Nyama ya matonge. Nyama kasaka ba so ba nyama te. Nyama yo ko fa imbagi yango wala akolinga yango te. Je félicite Wazek Walobi. Non, je ne peux pas le faire, c'est mon frère. Mais quand même, c'est comme ça, on doit être responsable. Hein? Moi, c'est ma Brigitte, pasteur, mon soye, à Bali, Bakei. Si vous avez pasteur, mon soye, à la cérémonie de mariage. Nakoya, nakotika na église, na tilingbanda. Ndenge na okwe aspire, na pasteur, wana, na ma Brigitte.
na mobali wa ndenge na kokwena bango pe na kosua mobali wana mino na libele na tina longo libele na ngai pas d'éducation parce que loko balingi kosala moninga te kosala yango te ok yo pasa olapa otika libele moko yo passer wana balasa rando wana tokela yango te suka parce que nakondima yango te hein moi je félicite Félix Waze quoi c'est son frère il ne peut pas le faire batika bato basala biloko na bango mais ye kofi yango te le matin akoko ko beta yango te nzema nyama ngo kofi abona biso ba congolais ba nyama na ye mais aye ba tribunal international est condamné 7 ans de prison. En tout cas, je dis encore merci à toi, maman Titi, la source, maman Abbé, maman Nadine, la langue. Yo, moi, je bakaba lopango, bakaba mituka, bakabola, bakaba likolo, yo ki bakaba moi si bakaba gae, bana mokiye banda. Ah boniko, boni boy. Lo yenga papa mba wende ni. Eh, ala raison na et puis jibe ako sepele na bino. Jibe pena vandi boye, ako sepele na bino. Ezama watro. En tout cas, vraiment, très cher, on est habité sur une personne de jeunes femmes, Mati, ma casse, le côté bolingo, jeunes femmes, boy, on tient à souka. Na bolingo te, na ko fait mata pour bolingo. Na yebela ko bolingo sala. Oyi bolingo sala ni. Mouette. Yo sala na bolingo. Sala mouette. Si on a la retraite moderne, parce que ceux qui l'ont mis na place à JB, si c'était moi. Hein? Mais ngana ko kufa. Obi JB na maîtrise moko sakanate. Ngana ko kufa didi kona kuta batuche pa ya lulande mwasi ajibe na ndako yango mena emba na misisa na mama ntemo ke njinji bangisa mwasi na yo njinji ebele ya mbongo kamera ebele ya mbongo ba mila so bandi ko zo mwasi muso bangisa te ba metisi batondi ebele awa rien aka mwasi aboni ko botola exemple yango et puis azali na kata cabinet présidentiel alors nini imaginer de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est négatif. En tout cas, toi, je Antoinette, il faut que tu me fasses une question. Oh, moi bien. Toi qui peux que tu des maisons Schengen. Les avocats qui ont une maison Schengen et font moi mais. Pas pour moi, bango que les potos. Ah, Congo. Pas pour moi, bango. Hein? Ce que va faire là avec condition. Basta l'échange, d'accord, la sanction, en politique congolaise. Non. Non. Hein? Pourquoi les criminels on s'échange de points d'année? Justice est bango. Pour pas y bambala sima, pas pour ma batote. Mon tazali cher. Créons l'homme à notre image dans un place. Pas pour ma rabatou kaka boye, kobo ma bato boye, et puis impunité de Schengen na bango. Non. Schengen est fouami, mais pas avec échange avec les criminels de guerre, bah criminels économiques, bah criminels, oh bah Congo. Na kati ya kao non hein Schengen est bimé bimanango mais justice ça musala nango national international moi justice Kabila continuité ya Tshisekedi tu ne crois pas que ça musala nango tellement justice international c'est quoi te comment comme pour nommer ba tela biso gouverneur à c'est quoi André Kimbuta azolongwa pour na yo ba Argentine j'ai coco ou bien l'autre là c'est Kabouya te ba Kabouya ba kokate ba gouverneur hein na logique ya makambo moto azui mbano pona mboka akoko mériter pona nga c'est Jekoko ali électromécanicien mais atonga ba pont na Kingaboa yenda pesi Kingaboa valeur jamais a commis député pe alonga na Kingaboa jour moko Jekoko a commis député national bi na ko siéger parce que Mozito a volé l'argent avec Kabila aboy personne peut le faire mais pour le moment ba gentini on a dit ba kamata Jekoko ba tia ye gouverneur hein il peut faire quelque chose. Hein? C'est un jour, babi que on doit poster na politique na biswa lelo. O c'est au bon répondre. Na ko ça poster parce que Martin Luther King, hein, pasteur azori poster. Alita il prend intérêt ya ba noir ou ba mi président noir. Hein? Moi c'est de Mtutu. Abuni pour na apartheid en Afrique d'ici de Ti Mandela Bima comme président ba ça gouverneur. Il est là. Mais pourquoi on doit poster? Poster nga koloba, so ki mabezali koloba. So ba kameza nakuta na faulu na tuna faulu la poste te nakuta na ba konzebele awa ba proposer ba poste na ndima poste wana te je suis là je reste avec le peuple na souffrance na peuple à quoi c'est un homme de gagner tout le monde super national je défends l'intérêt de mon pays Congo démocratique mais intérêt individuel à batouté parce que pas ya bateau il y a déception moto boto tire monter masoka kota lobi ya kobaluka hein to ndima kitaka Tshisekedi d'accord il est là lobby o ngunde kufa o ba diaspora bazong
Yé mo kazaki moto diaspora moto ya ngunda. Omoni elike na moto. C'est que la Bible dit ezaka pamba. Hein to tikanda mbasa la lango. C'est ça le problème. Poste la ko sala te. Hein soki ba pesa poste na ministre ya religion pour la kanga ba faux pasteur nyos kotina bango na ngenga na bolu. Pour ba bongwa merci. Et puis la ko sala ngo pete. Merci beaucoup pour la réponse. Kitoko John Ngefa lelo tebi était RDC tozas ko tozu ko kufela sko deuxième muta munene susu na mboka na so RDC na kombo ya papa Antoine Gizenga. Tebi te se sunonu tebi ko tape mutakala. Il se bisono ba bien fait nini ba souvenir ni na malamu za nango ya malamu na John Ngefa yo mataka trop. Ya malamu na no pona papa na biso watiki. Bon, question non réponse on peut. Kizenga na souvenir ne monga bien. Tabimisa ile bilona Kisangani beaucoup de gens sont morts. Na Kisangani ne kutuna. Mais a motabandundu akobunda bituma na Kisangani. Kelo tuna bata Kisangani. Oyo na livre d'or, azana livre d'or te. On a bata mikusi lokuta. Hein? Au moins souvenir na souvenir na été. Et puis dès Kizenga Palou et triché en 2011 pour pas sa voix en 2006 na Kabila les pères. Na Kabila les fils. Azana Palou, azana modèle télé au moins au souvenir na été. Motabota makakola kapia okufa. Qu'est-ce qu'on repose un peu pour un souvenir il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Malamu moko azaki akei premier ministre kola pongi wana titi sila kia bimika na pongi nae. Balongoli pe batie mozito. Siko malamu ni apesa. Kizenga apesa bato bourse te aki premier ministre. Kizenga sai abongisi tanzela morote loko morote. Azai premier ministre asali lokoni. Au moins ta mozito motafuti te banyongo ya biso na banque mondiale. Kizenga futa ki yangote. Siko vous souvenez ma belle abino ba congolais. Ata moto sa eloko te so akufi moto wana nzambe. Atonga kilola, atonga ki paradiso mais ba bien na ye asali to moni yango te. Hein? Atomoni yango ata mukete. Et so Kizenga akufi to baki nzambe azo sukola ba tia policier tout bazo kende. Hein? Kizenga akufi mokote Hérode ya pe akufi Ndombasi. Un grand professeur. Akufi pe. Hein? Nakolo ba quand même na Ndombasi. Tango pona libération ya Congo, bango ba libérer Congo te parce que ba yaki ndeko longa Mobutu po ba kotsa ba Rwanda. Hein? Il était professeur, après ça coule à Porto, après ça Moselle, Bongo, là on se met mindoki pas bien Mobutu. Mais pas les Banduma c'est passé hein? Ils n'ont rien fait. Dans la République démocratique du Congo, c'est que son même réponse en paix. Et c'est dit. En tout cas, tu as un bon na koshite pour na émission na biso ya lelo. Question mon corps l'impression Claude Ndombasi. Est-ce qu'il y a na ye prophète Ngefa parce que ba pesa ni mora mutu na accès na yemoko. Ezana mutu mwa linga ko mingi prophète John Ngefa. Comme on est l'impression Claude Ndombasi. Azalaka na Londres. Yo ka Congo l'impression. Yo ka na lo babina français bien. L'impression. Comme on est mbokani. Ndombasi Claude. Ndombasi Herodia. Claude Ndombasi. Herodia. Non. Ndombasi comme ba Congo te. Voilà, on Congolais. Nous sommes ensemble, je vais prier pour lui. Ezali Moussa Nabiso. Dit comme la diaspora, tout n'est pas monté, retourne à Bango. Prophète John Ngefa, dit comme la diaspora. No ba ndeko ndo passe la za lekeleke. Azali mwa lekeleke za kati na. Awa benga mpunga ndeko mwa mpunga wana esa bino diaspora. Botika mpunga bana mikako. Biso bana mbanda kana bana kisasa besa mikako na mpunga. Kola pambola. Pesa question on a répondre ndeko ndo mbasi. Bien sûr que oui, celui que ba diaspora ba tu ya ba diaspora se faut bazonga Kinshasa. D'après yemoko mokonzi mboka na kombo ya Félix. N'habite est-ce que ça a le sens? Bato bafandi na bango kaka boye babima mboka oyo pona makambo ezaka na mboka bakela libanda pa babunda ba ndenge ko soutenir mboka. Et après si c'est possible bakoki ozonga na ebite soki ezaki yo oza bango osande. Oyebi président Betty Mabe. Président Betty Mabe po ye moza mona ngunda. Hein? Mais il y a donc ça ba congolais aw. Ba diaspora. Combien de diaspora ba réfugiés bazana Burundi, Uganda, bazali na Congo Brazzaville, soki bazon qui se toni place au Tchabango ezali. Yami balé. Ah donc c'est ba diaspora nyonso o bazana poto parce que comme état de droit. État de droit c'est côté 5 à 10 ans. Budget il y a population qui République 5 milliards. Mais la diaspora va dépenser par l'an 9 milliards dans l'équipe budget mboka. Pour un malade diaspora, hôpital diaspora, ndake bukaki diaspora, motakufa diaspora. Ya bomingunda.
est-ce que moto tangi bato na tike na poto bakende kuna bato musu bakende poto awa bateka balopango kayu na poto pasi ya bazo tango suma lopango te otongi ba hotel te otongi ba ndako te ba cité asika te biloko te yo kozongisa bango bakosala nini hein nana zokosa obo Herodia pe akufi nana zokosa obo idani oyo chef kitun Kimbuta Kabila non président bandi mabe yami balé na biselo komoko bana na bango ba message ko lia ba frite ba saucisson ba lambuguer ba chama papa tu fais chama bana biso ka papa ezanga ntesa wana evida ko evida pili grave siko bana wana ba komesani mabele za kotamine na mikobe hein maître Zebeda kota mécanique makolo ngulu donc mikobe kota na ke hôpital bo 18 plus ya typhoïde siko ba ko bika ndenge ni ba ko ndenge ni président obani mbango e président ole mbeseke hein ba diaspora ba condition na bango président ko lo baboy pour le moment n'a eu pouvoir diaspora nyonso azali ba moyen aya ko investir na mboka na ye Congo mais pas na ba réfugié tozela nano mboka ebongi na note ça c'est pour dire mais yo kata bango bangunda na bango na ba France ba to la même somme kana bango ba boy tout ce monde qui obomi bango hein obomi bango pourquoi boy ye mo na président azong sana no mukana na ye yango na pasa za Belge hein azong sa mikana bana na ye po bo mangu na zong état de droit hein te abani mbango no wana wato bisi président yo moko yebi ba diplomate na yo omeka ko corriger yango mais oya ni kozonga volontairement na mboka na ko songa mais obo mangunda eza pasi mingi parce que bato na basunga biso mingi hein ngara zo betaka makembese nga zemi moto le jezo na ngunda hôpital ngunda biloko tungunda bana biso batanga mbongo ba supporter na kuna ndako zo vanda bazo futa yuta na étranger na ngunda siko bango bakende siko population oyo salaire ni bango zongo futa bango combien $50 $100 $50 $100 o puta salaire ni on a ça bango wapi ba mai ni bako men biloko ni bako lia hein te à revoir yango aza mwana poto ye mo pe kolongunda asala makambo bato bota ba mboka te to ebine ba kana ba sokoto ba koma ba millionnaire hein ya botami na papa ya la père Nazaki premier ministre Azaki pezusu premier professeur docteur et puis docteur Tshisekedi à mon poto akei poto na akei na mukolo te ba kenana mikolo te ba puberté mikolo aibi poto malamu aibi ninga ba vivre ka mo grand gunder hein atika ko bebisa baninga bo bon ake belé ba luba ba yaki ba jumisa ba biso bazongi ezo misala communauté ba créer mais ko zongo sango sibitima mingi ba kufa na ko biso États-Unis d'Amérique ba biso ba ki ma Canada ba te belé ba ki ma Canada ba so ki ma Canada parce que Trump a immigré. Trump a l'occasion de l'eau pour frapper. So Trump a bien gagné. Qu'est-ce que c'est noir? Alors on est le président Sali. Hein? Place où on a tongité, mais à BBC. Tant qu'on a démocratie, il faut les autres tambours partout. Nous encourageons. Hein? Na moi la moto aye wana sele bangi bakanga bi aye didi ya kitib. Na président Bobeta ita botika ken. C'est encourageant. Mais tant qu'on Kabila me bakangi mo batina moto bako bomaye, mais mon anité. Hein? Quand même, tout le monde a la précipitation. Parce que le bébé, ça y est, dans la ligne de réseaux sociaux, il y a des finga, il y a des loba, et zali malamute, et za malamute. Alors, président de la maman Yangoulou, ata bana balé ba potopoto nso kwa kana njoto na yesi manango akolongolango akolembate mais to komela ko na président atala nano wana alongwa musika na ba intoxicateur ba pese mayele mabe otobengi molimo ko bobo molimo polo so pisolo elongwa pour à mon intérêt à Congo parce que bision se souffrir na elongo na ba démarche na ba ni pas comme alors ici ko azali wana so ki penza mbali ngakite alinga ko mawana te c'est ça que je l'ai dit. Merci beaucoup en tout cas. Toute une dernière question pour un numéro ya lelo te bien te la première fois na pays na biso Congo RDC Congo ex-président accueilli pena tikeli o azo en place. C'est la première fois. Tout le monde a ngote kasafu ba kufa pour Mobutu azui. Mobutu a kufi après Kabila azui. Kabila kufi. Les pères a kufi après tikeli mo na nesiko l'autre de bete solaire Joseph Kabila zali en vie. Abandon du fort mais pe Félix Mutazo konza siko mais Dio na bango mibale wana. Tu crois que Kabila zo pesa ndenge ya kotambusa mboka
bien azobongisa nini pe na dio na bango mibale. Mais nga nazo comme ça président vie, Tshisekedi est libre. Tshisekedi n'est pas libre. Au moins ba kar ba lingi mokato, to lingi Tshisekedi est libre. Peuple congolais ali ampunga, mbuma elengi. Matière première jour en mpunga. Hein? Le Rwanda on a Canada bisinze monnaie wana mpunga na mpunga. Mpunga, Josel Mondombele na Paris. Donc, avant de dire mpunga na mpunga. Joe Modos, mpunga na mpunga. Mais est-ce que il est tiré en mpunga? Tu sais que dans un cercle? Tu sais que dans la prison? Parce que là, quand on sort là, bazo commandé. Il n'est pas libre. Qui le commande? Mais Kabila Zawana. Mais non, il est déjà longwa. Non, il y a un longwa parlement Kabila. Primatie à Kabila. Hein? Hein? Sénat à Kabila. Gouverneur à Kabila. Généraux à Kabila. Yo moni ka benga bango na kinga kati bango to ba signer protocole d'accord na sauté. Hein? Et puis na ko ebisa boy. Ako tia Tshisekedi ndenge ba solaki pression. Ba modifier loi. Ba président ba fota bango na peuple mais parlement. Ce qui bandimi ango. Kabila il va passer pourquoi? Tshisekedi a 80 députés dans le parlement. Nani, Faoulou a 80, 50 Tshisekedi. Faoulou 80. Il y a 350. Ce qui a vote, il y a président. Parce et là on est dans Kenya. Ils sont en Zambie, ils sont en Lesotho. Ils sont en Côte Sango na Congo. Parce que le peuple de Kabila a zoati. Aucun malamogote. Mais Tshisekedi a mis un plan wanate. Hein? A mis un yangote. Yami Balé. Ndenga président Zoloba. Ado c'est la diaspora. Les gens des États-Unis d'Amérique na bamboka mosusu, ba Rwandais na Bugandais na ba Sénégal, bango bazwa mikanda ba Congolais. Ba futa ba tangi ba classe belé. Les gens bazo kena ba kozonga sa mikanda pa bazonga Congo parce que bazo ba poste ba ministre ba PDG ba poste minene. Qui seront les perdants? Et ça ba Congolais. Est-ce que réellement mon temps national nationalité pour tout mboka na nini? Na timboka na ngai. Na mon région de l'Équateur. Sous région na nani? Na lobby ezali basangusu. Collectivité nani Gombalo. Village natal nani Bobende. Village de maman nani Bosongombo. C'est congolais. Hein? Bosali bakete wana bakwana mikanda ka boye. To mona kia ba so ba carte électeur. Or que ba Rwandais na ba Rwandais. Yango ba ngi ba zonga ebele. Est-ce que ça plan Tshisekedi do plan Kabila? Parce que ba konza bisika minene ale mboka et que na ba candidature. Nous dénonçons les telles pratiques et c'est qui est faux. C'est qui est faux et nous ne devons pas accepter ça. Hein? Ton voté président du Parlement. Parce que Kabila boy, même à ça, il n'y a pas de kagate. Mais le Parlement, le quoi va tourner bazali majorité. Après ça, on va voter à l'équipe. Mais awa et que ça, les mamans côté congolais à fond la mission. Je dis merci à toi, Yadido Wastalantama. Je dis bien Wastalantama, il y a levé Dido Banakati Amérique. En tout cas, président Lobi Bozonga. En tout cas, moi. Ça va ma casse. Hein? Odo ça va ma casse. Oh, yo zo appuyer bazonga pona nini? Ba tongeli bango nini? Ba pesi bango nini? Na lobby yango. Ata yo lobby ta président sombeli bango nini? Asali nini? Si mo leur lobby bon abi programme ndenge ni ko ça nano alonga Kabila pembeni na ye, atonga na bandako, abongisa ba université, abongisa ba hôpital, abongisa bi social bato, afuta bato ba $500, ba $1000. Obi diaspora ma futa combien? Hein? Habité. Ba futa combien? Mais ya futa combien? Oya zo ça cela biso kala c'est bon 400. Ouais, biso mo futa ko zala. $400 mo na mis discours à politique, mo na mis na banque centrale mbongo ezali. Toko polo lolo. Merci beaucoup à toi Kem Simomba. Faire vraiment bimeza yo joyeux anniversaire encore une fois et pourquoi pas à toi Gelor Belo Konakati en France. Je te dis merci. Je dis encore merci à Joe Luemba. Sephora Loumete Sadat, ma petite sœur Nakati à Maroc. Et quand je parle de Maroc, je te vois Fabrice Boluka. En tout cas, merci beaucoup pour notre soutien. De façon beaucoup pesa peuple congolais liloba nini pour le numéro ya lelo. Fabrice Boluka rappelle ses mots grand Molandi. Il y a chaîne Nabino qu'on a pas molay et là on a ça congolais tout le monde a distraction. L'état est grave. Je sais comment il s'assoit chasser les souba. Ce n'est pas la première fois, je sais. Hein? Parce que dans la Brazzaville, il y a Kena Oyo. Kabila na Kingakat. Rafale le Tagino Oyo Bengani Oyo. Hein? Makambe Bombani. Tout ça, mais la mingi pour la Tshisekedi. Vie n'est en danger. Alors, tourner dans le loup féroce, c'est la ficelle. Il y a aussi bateau Kabila dans le avion, bateau CP. Hein? À mon avis, Biarimana,
bakolanse misile bakende bato na nyonso toteya Tshisekedi président Fayulu toteya ye basangana bemba bango tout to sauver Congo na mozito to sauver Congo na ba professeur Kala to sauver Congo l'air est grave la situation to ebine Tshisekedi ko bimate c'est ça que Sassou a bloqué le Souba na Congo mbongo te ni te bato donc 3 mois bali ko finga le Souba bato ba telemi c'est ça eloko ça ma awa na ba prière na biso nkolo asala tozala ini tolo la polémique ya pamba wana to mon avenir ya Congo lobi toki osala nini toko tombola Congo ndenge nini peut ko sunga Congo ndenge nini tala loko na biso ba Congolais yango ya mibale Congolais nyos président de état de droit oyo babotole mwasi na bato ya Kabila na kopo na mbongo na bango oyo baboto bango ba lopango ba 4-5 personnes ba généraux ba colonel ba konti nango to fungoli bureau mongo ya ba avocat moi je suis pas avocat maître Alain Soukou oyo azali avocat du peuple à la ville avec au moins 25 avocats kamata ba dossier na yo oyo babotole yango yaka na yango na saka pont oye nango epa na ngai na keno na cabinet avocat na pesi bango nde bako plaider pour na yo total à ce que état de droit est solo bazongi solo le pango na yo to biloko babotoli on va sauver la population congolaise yo tuninga zaka ministre na politique on a ça na sunga bana mboka na mbongo te mais on a luki ba avocat wana benabi pour to sunga ba congolais bana ba problème ba litige belea et sunga bango ça déjà pas pour la congolais pourquoi être comme ministre c'est ça le problème baya ba contacter ngai na numéro yo 00243 89 610 49 41 benganga. Donc c'est pas dossier na yo so na poto yaka so na tinda ndeko na yo ngana ko mema dossier na yo e pa Alain Soukou na ba kabili na bango ba ko landela likambo tina cour constitutionnel ba zone sabino biloko na bino tala sango malamu on a repesa bana poto yango na ko rappelle sur le numéro 00243 81 857 26 78 pe okozwanga lisusu na 00243 99 49 137 pe na Sukiwana et puis na bana nyonso Kennedy mbala vraiment mpunga mpunga et puis ibali nyonso ya kitoko o ba mpunga basi nyonso ya kitoko baza ba mpunga bana Congo mpunga o dabi moki ya mpunga on bi susu pe fa luvimba na yo mpunga ya mpunga Félix Tshisekedi yo pena président mpunga pena yo bango zo mpunga na mpunga mpunga mbo lengi soko le yango non mais dima komika secret oli akwanga secret bila ko secret mais o esi zango mokako ndesi saka ko la pambola bino na pesi papa na ngai wala kimi bali nyonso na kitoko na Genève viengefa mbote na pesi pe na mama na ngai wala ki basi nyonso na kitoko na mokili mama Edoxine Ngefa ongi mwete ya papa Ngefa pe bijou Ngefa jet privé ou jet avion somo bala mongala okelenge ya libala et puis maman mbosa yo lembesa gotebele yo gotebele yo livre sterling ba bengo livre asarabwe choke somo la liste zo joyeux tchaka o chanye makamu kola pambola bino. Merci beaucoup à toi, Internet. Merci à vous tous qui nous soutenez. Merci à vous tous. Vous continuez à s'abonner massivement pour des soutiens. En tout cas, l'autre qui nous prophète Ngefa. Répondre à question en tout cas, je dis merci à tout le monde. Et pourquoi pas toi, maman pasteur Titi la source. Je dis encore merci à toi, maman Abbé, maman Nalisson Nakata Londres, Zola de la Cruz, Mokondi Abazombo, Nakata Suisse, la patronne Bella Dinganga. Salut, merci chez Jackson Mangala, maman Elisa Petro. Je vous dis merci. Ndengi bo soutenir en tout cas, batuna bino boza biso. Aza maman. Ouais. Jackson Mangala. Mouette. Na yo kaka mingi peza kola pambola. Merci beaucoup. En tout cas, tu peux si bino bambo tenir surtout au bino bolinga kabiso, o balinga bisoté. En tout cas, tu peux si bino merci. Tu linga bino mingi à suivre. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.